magazine, Kinshasa na biso, réalité ya bana kino. RAM ezali suspendu te, mais plutôt système bilingue au bandaki ko bloqué basim en cas ya non paiement ya RAM. Ba précision et pesami lelo au cours ya plan de presse où ezalaki organisé na équipe ya communication ya registre des appareils mobiles. Boyeba que chef de l'État congolais et président ya Union africaine Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azwani na Éthiopie lelo pona masolo etali barrage ya Renaissance. Kasi na page mosusu mokili ezo célébrer mokolo ya lelo le 11 mai, journée mondiale ya lutte contre le cancer de la peau. Ndeko yebaka nini ozopakola qualité ya mafuta to pe ya savon pour que lobi olela mingi te. Ba détail ya belema o nyonso bokozwa yango na kati ya édition na biso mokolo lelo kai mbenyozo oyo ezali ko servir bino kaka ndenge toyokana. Na mokolo ya lelo telefone ekoma moninga ya moto. Kasi moninga ya lolenge nini? Mon cher, le boss ni makama mikanda le dans mboka oyo. Il faut côte à gauche, il faut côte à droite. Ah di. Allô? Nzambe, téléphone. Badone na ngai. Nzambe, papibile mukolo. Nini? Mon cher Megesili. Tokosuka ndamba tepe. Na suna mbongo te? Allô? Nata yuko nete na tono. Yango ezali tiombo to ezo. Kasi na maso wana solution ezali nini? Bandeko, solution ezali service auto bengi RAM, registre des appareils mobiles. RAM ekopesa sa solution na ba opérateur, ba utilisateur, pe na mboka mobimba. Ezalaka déjà na ba mboka mingi. Yango ba konti bazoli kanisi ya ko installer yango pe en RDC. Poto longwa na ba problème oyo esalaka ba réseau ezala malamu te, ba bokono kili na banzela ba téléphone ya pirate, ko bungisa téléphone obungisa biso biayo. Na yango mibeko ekwe boye. Tosani na ba téléphone ya original, pona mikolo koya ba téléphone nyonso ya pirate ekozala bloqué lokola na bamboka mosusu. Ah bon? Pona koyeba yango, esengeli oyeba numéro email ya téléphone na yo na kobeta étoile 10 06 10 15 chiffres ekopesa yo otindi yango na SMS na 470 nde okozoba information sur ya téléphone na yo soki ezali original. RAM ekosunga biso soki obungisi téléphone okima mbangu na opérateur na yo yende akosala RAM a bloqué yango esika ezali to a débloqué yango soki emonani. Tomitungisa te na RAM enregistrement ezali kosalama automatique. Na yango tobomba ba email na biso malamu po ekosunga biso na makambo ebele. RAM ekotiela biso ba wifi internet ya ofele lokola na ba aéroport, ba université, pe na bisika mosusu. Na RAM Téléphone comme moninga solo. Informé bino ezali devant na biso, merci na fidélité pe confiance pour pesa la KNB News Magazine. Mbote Kinshasa, Mbote Brazzaville naza na senga ko présenter bino édition lelo, édition ngo tikato fungola na sango oyo 520 kuluna bazali transféré mokola lelo na kanya makase c'est ezali bongo 5e vague ya bakuluna o bakei kuna selon information pesa meli biso na la police nationale congolaise tokozonga mikolo ezali koya pona kopesa bino ba détail sur les kambu yango kasi toyebisaki bino ne bandeli que chef de l'État congolais azo continuer marathon diplomatique na ye lokola président ya Union africaine Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azwami na Éthiopie pona ba échange na o etali construction ya barrage ya Renaissance. Nathan Siata pona ba détail. Après avoir inauguré pont Kanzungula oyo ya Zambie pe Botswana, symbole ya intégration régionale, président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo akomaki mokolo ya lelo mardi na Addis Abeba na Éthiopie. Chef de l'État congolais pe président en exercice ya Union africaine aye pona ko clôturer tournée na ye oyo a initié qui depuis quelques jours na quelques pays où ezali concernés na barrage oyo ya Renaissance éthiopienne. Pe lisusu oyo ezali grand projet intégrateur africain na kati na yango phase finale ya ba travaux et ezali actuellement en cours. Na bongo Union africaine azali ko faciliter dialogue entre Éthiopie pe ba pays voisins na ye lokola Égypte pe Soudan.
accueilli na aéroport international de Bol na ministre éthiopien des eaux et irrigation docteur ingénieur Silti Silech na tête ya comité moko d'accueil composé notamment na ambassadeur ya République démocratique du Congo na Éthiopie monsieur Ngandu, vice-ministre éthiopienne des affaires étrangères Britukan Ayana, pe ba membre ya panel d'accompagnement ya mandature ya chef de l'État na Union africaine. Président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ayambamaki pendant la journée ya lelo na présidente ya République fédérale éthiopienne Sahle-Work Zewde, pe premier ministre Abiy Ahmed na présence ya ba ministre pe ba expert mususu éthiopienne oyo bazali directement concerné na ba question oyo. Lors ya ba rencontre oyo, président de la République pe président en exercice ya Union africaine na qualité na ya facilitateur na dossier oyo asalaki plaidoyer pour na solution moko juste na ko prendre en compte ba intérêt ya ba parti nyonso. Au regard ya optimisme oyo ezalaki affiché lors ya ba premières étapes ezali possible pour na président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a réussir mission na ye. Ba premier contact ezalaki bongo rencontre tripartite awa na Kinshasa pe esimbaki po ete a réussi quand même ko faire baisser tension pe a maintenant qui dialogue entre trois pays voisins oyo. Président en exercice ya Union africaine a commis na Addis Abeba au moment où ezali ko fongoma pe na siège ya Union africaine, réunion ya commission paix et sécurité ya Union africaine où ezali consacré notamment na dossier tchadien. Décision moko ya Union africaine sur gestion ya pays après liwa ya président na yango Idriss Déby ezali ko zelama na fin ya journée. Musala kitoko na président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo po misala ezali ko monana Kinshasa et l'équipe partout. Donc na est ya mboka na biso wapi 4 personnes bakufi lors ya affrontement entre forces armées congolaises et longo na ba rebelle ADF. Bona na ba détail epesani awa na notasiata. 4 personnes bakufaki suite ya accrochage oyo opposaki ba élément ya MONUSCO na ba rebelle ya ADF na localité ya Kilia na route Beni Kasindi na secteur ya Rwenzori na territoire ya Beni na Nord Kivu. Et salamaki mokolo ya lobby lundi 10 mai 2021. Première victime ezalaki bongo moko ya ba élément ya ba casque bleu oyo azali d'origine malawite. Nouvelle oyo ezalaki relayée na communiqué de presse moko malawite. Ba force ya défense ya Malawi bazali ko regretter ko annoncer décès ya caporal suppléant Chitenji Kamanga oyo azalaki âgé à 28 ans pe babomaki ye mokolo ya lobby lundi 10 mai pendant que abandaki ko servir République démocratique du Congo na cadre ya brigade d'intervention ya force ya MONUSCO na Kilia moko ya ba bastion ya Malawi na base ya Congo. Ezalaki vers 3h30 nde babomaki ye lors ya attaque ya ba groupe armé moko inconnu. Ba force de défense ya Malawi balobi ke ba perdre soldats na bango courageuse travailleuse pe disciplinée ndenge tokoki kotanga na communiqué yango. Entre temps na même région des civils bango mibale bazalaki ba motard bango pe bakufaki après kaka kokwea na embuscade moko ya ba ADF moto moko ezalaki pe incendié na basaya oyo balukaki ko traverser nzela ya ouest vers est d'après Willy Malikidogo chef ya localité ya Kilia oyo asalaki communiqué yango na presse mokolo ya lelo mardi 11 mai 2021. P4e mort ezali bongo rebelle ADF oyo babomaki ye pembeni ya église ya communauté baptiste na centre ya Afrique CBCA d'après même source. Information oyo ezali confirmé na porte-parole militaire ya secteur opérationnel Grand Nord Anthony Mwalushai oyo ezali ko affirmer que militaire moko pe azalaki blessé na basaya yango. Donc tozo kanisa ke état de siège ezali ko sala musala po ete chaque jour ba accrochage ezali ko salama et la kisi ke musala ezali ko salama kitoko tozali ko lika ke nyonso ekolika malamu pe kimia ya solo ekozonga na partie est ya République démocratique du Congo Kinshasa et l'équipe partout. Registre des appareils mobiles et suspendu précision et pesami une équipe ya communication ya RAM oyo ezalaki mokola lelo liboso ya bapandi sango. Bona na ba détail na image pe commentaire oyo.
na souci ya kofixer opinion puis mettre fin na ba rumeur o tambola ki weekend eleki na Kinshasa mingi na ba réseaux sociaux sur suspension et registre des appareils mobiles RAM na Mukuse équipe ya communication ya RAM bazala ki liboso ya bapandisango mokolo ya lelo mardi 11 mai azwaki maloba Joseph Kazadi ambassadeur ya RAM atalisaki que service ya registre des appareils mobiles ezali toujours en fonction topé en application na République démocratique du Congo o esalemaki na weekend eleki ezali suppression ya système bilingue o ezalaki ko bloquer topé kopekisa ba activation ya ba forfait na ba utilisateur en défaut de paiement de frais de RAM. Paiement ya service RAM et ko continuer na système ya kala kasi système o ezalaki ya ko contraindre ba utilisateur ba futande yango ba longoli. Paiement ya RAM ezosalema par mois. Donc ce que vous allez naturellement ya moké o to bengi téléphone 2G ezali $1 par an. On se fout à Yamon à 6 tranches, soit 0,17 $ ou bien 17 unités par mois. RAM est lancé dans le mois de septembre et l'année passée. Tant que commis dans le mois de mars, nous avons un téléphone censé causer en ordre avec le RAM. Mais on a constaté que batebele ba futaki RAM te bazalaki ko contourner paiement ya RAM, c'est-à-dire pour ça la paiement ya RAM, il faut recharger ba crédit na compte na yo. Parce que batebele bazalaki ko contourner le système moana bazo kende ko somba directement ba minute topé ba forfait dans cela il y a M-Pesa ou bien Orange Money et consort. C'est ainsi que le gouvernement avait pris la décision, il y a installé système billing to one, système moana et dalaki ko fonctionner ndenge nini. Soki ozali na nyongo ya RAM sous compte na yo ya RAM est coté en négatif, c'est-à-dire aux 8 mesures il y a restriction pour activer ba forfait au kosomba ba crédité dans cela il y a M-Pesa ou bien Orange Money pour na osala yango oza obligé il faut futa service ya RAM. Donc il faut flasher ba crédit na téléphone na yo paiement au sali paiement ya frais ya RAM si ma mesure wana est longue. Mais on a constaté un problème, je l'ai dit tout à l'heure que ba matériel ou ba société mosusu ya télécom bazali ko salela ezali ko se marier na système oyo nouvelle technologie oyo RPTC a mis en place pour un service ya RAM. Oyo ezali ko sala que moto azali na nyongo ya RAM azui mesure wana ya restriction to blocage ya activation sima afuti mais mesure wana izolongwa te nde to constate ba to mais nasina futi mbongo na bino ya RAM ndenge nini naza toujours bloqué nazo koka ko activer te ezalaki problème technique na niveau ya ba société ya télécommunication ba meki ko bunda pona ba bongisa esimbité nde na yango na conseil des ministres ba soulevaki question wana sima mokonzi ya mboka asengaki na directeur ya cabinet na ye akomela service aux ali habilité à RPTC pour na ba lever mesure wana mokonzi ya mboka atikala jamais ko senga suspension ya RAM asengaki suspension ya système wana auto bengi billing to one où ezalaki ko bloquer ba activation ya ba utilisateur au bazali insolvable to oyo bazali en ordre té avec le service RAM. C'est-à-dire tozongeli système ya kala mais système wana ezali na mwa kokoso ndenge na oti koloba na kokoso na ndenge nini, c'est-à-dire muto akoki ko contourner yango nde yango na lobby awa na minito to koloba les autorités compétentes bazali ko étudier dispositif mususu to système mususu oyo il faut pas mettre en place pour na mutu nyonso azali ko sala la téléphone afuta rémunération topé redevance ya RAM. Pour répondre à mituna o batuna ki ye pa ya bapandisango ambassadeur ya RAM Jeff Caleb atalisa ki était registre les appareils mobiles ezali moko ya solution pour l'état congolais aye ba nombre ya ba utilisateurs ya ba téléphone mobile a na République démocratique du Congo abakisaki koloba que wuta octobre au RAM ezala lancé selon dernier sondage service ya RAM est enregistré déjà 38 millions de téléphones. Asina o eteli ba utilisateur et ba téléphone mobile boyeba que registre les appareils mobiles ezali ko lutter contre ba appareil pirate pe ba mefe nango na kati ya nzoto ya moto. RAM ezali ko enregistrer pe ko batela ba données na yo personnel.
En cas de problème, beta kaka étoile dièse 06 dièse et qu'on permettre yo aux la solution na mituna na yo. Beaucoup tani o esila ki na koloba été président de la République Félix Antoine Tshisekedi atikala jamais ko suspendre RAM ezo koba na kosala mosala ngo kitoko pe ko développer mboka na biso ndenge déjà wifi gratuit ekotaki na Inikin. Boyeba que wifi ekokota lisusu na basite ebele awa na Kinshasa, notamment na Kitambo Magasin, na place des évolués na gare centrale, na UPN Université Pédagogique Nationale, pe na ba université bongo na bongo. RAM ezali ko continuer ko sala mosala, pe ezali pona bien ya ba utilisateur, pe pona gouvernement congolais. Gagnant. Kinshasa et l'équipe partout. Na communiqué aux équipes publié mokola lelo, Front commun pour le Congo va prendre acte na état de siège aux qui décrété na chef de l'État kasi batali siki ba kozala ba sentinelle pour un bon fonctionnement na tonsiata azongi pour na détail. À travers un communiqué moko oyo ebimi mokolo ya lelo mardi 11 mai 2021, Front commun pour le Congo FCC va prendre acte. Il y a décision, il y a président de la République P, il y a gouvernement na yé. Il y a proclamé état de siège dans la province Ituri pe Nord Kivu. Pour na bongo, plateforme politique chère na ancien président de la République Joseph Kabila Kabange alobi ke azali ko apporter soutien na ye na ba forces armées ya République démocratique du Congo oyo. Selon ye, bazali capable ya kosilisa ba atrocité nyonso oyo ba force négative bazali ko sala na partie est ya République. Alobi boye. Front commun pour le Congo à prendre acte. Il y a décision, il y a président de la République, il y a gouvernement naïe, Ndenga a déclaré état de siège dans la province, il y a Ituri, Nord Kivu. Puis Azali comme ma soutien naïe multiforme dans la force armée de la République démocratique du Congo. Oyo va démontrer à plusieurs manières contre M23 notamment, Azali capable de venir à bout dans la force négative nyonso oyo Azali ko sala ba bêtise dans la partie est de la République. Pour autant que ba moyen nécessaire est à la mis na disposition na bango pe grâce na politique moko favorisant consciences nationale ba bénéficier na appui unanime ya nation na diversité na yango nyonso ndenge tokoki kotanga na communiqué oyo ezali signé entre autres Raymond Chibanda président ya cellule ya crise ya FCC. Par ailleurs, FCC a promettre ko assurer suivi moko régulier ya mise en œuvre na état de siège oyo pe alobi azali prêt à ko dénoncer ba abinyoso oyo et koleka na nzela ya ba mesure oyo ezali ko accompagner kimia partisan inconditionnel ya kimia pe ya démocratie na état de droit. FCC azali ko zela ko assurer avec concours ya ba élu ya peuple nyonso société civile pe basina mibali ya bonne volonté pona kolandela mise en œuvre ya état de siège oyo pe azali prêt ya ko dénoncer ba type ya babi ya ndenge na ndenge oyo ko salema par rapport ya ba mesure oyo ya exception oyo ezali ko accompagner kimia kasi balobi na ba terme ya constitution ya république na biso ba instruments internationaux auquel mboka na biso ezali ko faire partie même na cas ya état de siège et sengeli ba respecter ba droits fondamentaux oyo ekoki jamais kolongwa moins encore kozala violer ndenge communiqué yango elobi. Pour un rappel, la province ya Nord Kivu pe Ituri ezali sous état de siège depuis jeudi eleki. Na bongo, ba gouverneur provinciaux militaires nde bazali installé na nzela ya président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na bit ya kosilisa insécurité na partie est ya pays et sika pi ba atrocité ya ba groupe armé ezali ko salema tango nyonso na population civile. Kinshasa eleki partout. Baltesco mosungia ba congolais azo continuer ko saela ba congolais mosala kitoko atie na marché lame de rasoir platinium triple X Nelson oyezo kata na ndenga ko sakana te zo ede na sports o ta mususu oko gagner pe o ezali bongo epesami na Baltesco. Baltesco mosungia mboka aye lisusu kaka ndenge amesana ko sunga cette fois-ci aye avec Nelson Platinum triple X lampe de rasoir oyo atie à disposition ya ba congolais pour na misala ya ndenge na ndenge eza na minu ya kosakana teta kaka bazali ko benga yango triple X c'est-à-dire
avec lampe de rasoir oyo okoki kokata suki mutu mobimba osilisila bakwepe o arranger mutu mandefu sans problème. Lampe de rasoir oyo Nelson Platinum Triple X ezali kitoko bondi milanga kasi sango ya kitoko makasi oyo epesi sai na mitema ezali ke ba coiffeur nyonso boyoka bien osombi kaka 10 farde ya lampe de rasoir oyo Nelson Platinum Triple X oza na droit ya ndaku oyo lokola salon de coiffure moderne bakoya kotikela yo bango moko na ndaku sadi benga kaka na numéro oyo 081 85 00501 okozwa superviseur ya Beltesco oyo akozwa contact na yo pe akoya kotikela yo ndako oyo lokola salon epai na yo na ndako okofuta ata eloko te esili wana te yoka lisusu soki ozali pe na besoin bapesa yo mesa oyo ozali komona pe miroir pona okataka suki na yo kitoko na elengi nyonso tunanga nini somba kaka 5 farde ya lampe de rasoir oyo Nelson ya Beltesco Platinum Triple X oza mobimba bakoya kotikala yo mesa oyo na ndako pe miroir oyo yo na basalo ya minene oyo tomonaka na baville différence ekozala lisusu te. Beltesco alobi peke bacoiffeur nyonso à chaque fois bakobanda koutiliser lampe de rasoir oyo Nelson Platinum Triple X bakobanda koenregistre bango pe na fin du mois bakozwa mwa eloko na cadre ya récompense po bazali bacoiffeur ya Beltesco Kinshasa eleki partout. Lelo mokili célébrer journée mondiale ya lutte contre cancer ya peau yebaka nini ozotia na nzoto pour que lobby olela mingi te zwa ide na élément oyo. Le 11 mai, ezali marqué journée nationale ya dépistage ya cancer de la peau. Yango ezali opération ya santé publique oyo ezala parrainé uta création na yango na 1998 na ba ministère de la santé ya bamboka ebele pe soutenu na institution nationale ya cancer na bamboka ebele. Ba organisaka na occasion ya journée yango toute une semaine ya dépistage. Kasi po na année 2021 séminaire il y a dépistage à cancer nano ezali lancé suite à COVID-19. Journée à l'élo ezali occasion à rappeler message ya prévention contre cancer ya peau l'ensemble ya population concernant ba produit à quoi appliquer pe le lengi ya kobatela poso na yo ya koyeba ezali que cancer ya peau ezali mal de siècle bato ebele bazali ko souffrir na yango kasi sans les savoir po yango se manifestaka après batango tango moto azali kozwa âge yango ezali suite ya balu de beauté huile crème et même ba savon tokende mosika to lobela pe ba faux de temps ba maquillage bichecha na nzoto oyo tosalelaka sans koyeba qualité na yango nde ezali komemelaka biso ba cancer de la peau ko s'exposer na ba produit wana surtout ya hydroquinone na moi nde ebendaka ba cancer yango essayez ko veiller sur qualité ya produit oyo ozali kopakola surtout biso tozali na climat moko ezali tropical moi ezalaka makasi yebaka kotia eloko ezali ya qualité ata ezali moins cher kasi éviter hydroquinone na nzoto pona moi oyo ndeko mwasi surtout ya bipakola omoni publicité na télévision ozwi opakoli na nzoto keba ekoya kokuti yo cher na avenir yebaka eloko nini ezali kopakola yambo ya kosomba to kopakola eloko zwaka ta ya kotanga notice nango pona koyeba ba matière nini ezali composer les de beauté na yo kasi pour plus de détails il faut contacter monganga oyo atali makambo ya loposo soki déjà loposo na yo ekomi kobeba ni batela baninga bakoko na biso bapakolaka mafuta ya mbila ba cancer de la peau ezalaka te lelo oyo likolo ya koluka kokokana na mondele tala ndenge tokomi na baposo ya salite ya mawa pe ya pasi ni batela moto moindo kozala mwindu ezali pe valeur ezali pe richesse batela oyo ozali pour que lobi olela te Kinshasa eleki partout. Kinshasa etonda makambo mokolo lelo motuna etunami est-ce que ezali normal que mwasi ya libala ala na pantola ya jean bona na ndenge population congolaise bareagisaki na micro ya Hervé Zaka. Le mariage est sacré.
ezali institution moko divine selon la Bible esengeli te conjoint moko mwasi to mobali a privé conjoint na ye sauf en commun accord pour na kovacuer na prière na ka ya maladie to pe moninga ajui problème moko ya makasi ndakisa ku ya uliwa akufeli moko ya ba parents na ye to ndeko na ye le plus proche. Wana il faut que moninga mosusu conjoint azala tolérant pour na kolekisa ye na batangu na ye ya passe pe ko consoler kasi d'une manière générale exercice sexuel na libala ezali na mutu ya mingi pour ezali ko remplir to ko jouer trois rôles importants yango e renforcer ka unité ya couple et daka couple à se reproduire to ko bota ye pe asala ka couple et se réjouir na libala et pesaka esengo kasi lokola na Kinshasa ba valeur et comment nango renverser lelo motune etunami est-ce que ezali normal que moi si alibala alala na kilote jeans pour na koluka ko punir conjoint na ye pour une raison ou une autre. Moi si alibala akoki kolala na pantalon te kasi na olala na pantalon na olala na pantalon te libala yango pe biso to vandeli e mosusu okoki kokokisa nyonso kasi akobima na ye ka libanda kaka ata po osali nyonso osala boni. Okoki kolala na pantalon te oza mwasi alibala te mpona okokimisa nano mobali ozala bien te osala mpina malonga te. Bali mosusu akobima libanda mpona bongamo na mwasi na ye ya ndako alata na pantalon apesa aza na besoin na ye ke abanda osenga ye lisusu basi na bala batikala alata ba pantalon tikala alata bakelati mpona so alinga lala balata ata robe de nuit bien liputa esale bien ndeti basa mabala mingi ndenge toyebi mpona ozala ndako libala mbala bali yo comment c'est possible que là na pantalon na ndako libala eza mabe makasi mabe ezake mobali po abima libanda eza facilité po amona mwasi na ndako akangela ye makambo ebele esenga abima ne libanda conseil na pesa mpona basa mabala faut qu'on éviter kolala na pantalon basala robe de nuit pour la mwasi libala ba robe de nuit ezali okosoma robe de nuit olali nango na ndako na yo po mobali no abima libanda te eza important na ndako libala po tango olati yango mobali soko aza posa na yo azomba ma pour la robe de nuit na place olataka ba kilote ana eza kaka. Normalement mwasi libala kolala na pantalon jean te parce que mwasi asalami mpona mobali pa asalami mpona mwasi. Tant ozola na pantalon jean encore mobali aza na besoin na yo siko aobana na kolongola ba pantalon jean wana kangi opese musala ebele mwasi alibala normalement alalaka na pantalon jean te alala na tenue moko ezali simple oyo ezake eko compliqué mobali te eza mabe na sens que fozala na tenue moko ezali très léger oyo ezake mobali nyonso aza na besoin na yo akosala exercice ebele te po yo oza mpona ye osali mpona ye. Bon conseil nange ezali ke bamama mosusu ezalaka kozanga koyeba donc oteyama te oyebi mpe te olala na pantalon jean. D'ailleurs na nature nani ntango ozolala na pantalon jean eza na trop serré ekosala yo baventre pasi donc ezaka kaka mpona yo donc eza normal te kolala na pantalon jean na bato basalaka yango en tout cas baevite yango mpo bamambo wana yango epesa mibali nzela akokende koluka basi mosusu na libanda. Yaya mbo esengeli koyeba ke balalaka na bateni ya makasi te ndakisa jeans pantalon chemise pe bongo na bongo kolala to mbetu ezalaka na bateni approprié po esengeli nzoto ezwa mopepe na butu pendant que lali kasi po na basi ya mabala mwasi ozali lali mobali na yo esengeli olala na teni oyo ekosala ke moninga azala l'aise. Ba problème na bino ya couple esengeli te ezwa dessus sur vie na bino conjugal to vie na bino ya mbetu parce que ezali manière ya kopinir mobali te ya kopimela ye nzoto na yo po wana ezali nde kotinda ye na infidélité pe ozali kobwaka ye libanda ya ndako na yo ozali mwasi ya mayele te kasi femme insensée oyo Bible ebengaka mwasi ya malonga quel que soit le problème alukaka solution oyo nini ekobimisa bango na problème wana pour que harmonie à couple ezala cassé te pour libala ezali eloko ezali très sacré esengeli kobatela pe kobondela mingi pour que nzambe abatela bino kasi ya kokangaka bakanda pe kolalaka na bajene boye kitoko ta mokolo ezali okolela Kinshasa eleki partout.
édition lelo esili. Merci na équipe technique pe rédactionnelle osalaki mosala kitoko. Na nsima caméra oyo tozalaki na Hervé Zaka. Tozalaki na double poumon régie esimamaki bongo na Timothée Kayembe pe réalisation ya Nathan Siata. Toujours na coordination ya grand lien communication Jimmy Mokendi ngana bino tokutani lobby pour na édition mosusu. Kasi merci na bino nde bolandaka biso pe confiance au bozali ko continuer ko pesa biso bobo sanate ko s'abonner massivement na Kanbe News chaîne YouTube. Magazine, Kinshasa na biso, réalité ya bana ki, réalité ya bana kino.